Ngai komo na ngai monsieur Chibangu Ilunga Titi, mais on m'appelle souvent Tikosé. Nazali promoteur ya collège Cléver Chibangu 1 na Cléver Chibangu 2. Oya liboso ezali na avenue Demeli numéro 20 bis, quartier Yolocide, tozali na commune ya Kalam. Référence nango ezali soki okomi na église catholique Saint-Gabriel, avenue oyo etalani na église Saint-Gabriel wana babengaka yango Demeli. Oyo ya mibale, extension ya mibale ezali na avenue Mabinza numéro 20 bis, ezali kaka na kati ya commune ya Kalamu na quartier Yolocide. Mais oyo wana kuna ezali référence nango ezali terrain oyo babengi Ekanka. Ba parents oyo nanu asali inscription te. Biso inscription na biso ezali ya ofele. Et puis soki osali inscription ezali na biloko oyo topesaka bana mpona soutenir bana. Et je pense que non, soki olingi oyeba babiloko oyo mamusu to soutenaka bana ntango tokoma na rentrée scolaire, oye na ba avenue wana nyonso mibale na pesi yo okuta baza wana ntango kosala ba inscription na yo oyeba ba avantage nini oyo kozwa. Ou bien soki moyen nanu ezali te, numéro na ngai ya contact ezali plus 243 81 41 26 090, plus 243 81 41 26 090. Je pense que nous sommes bien dans le numéro wana okozwa ngai moko promoteur na ko expliquer yo avantage oyo yo okozala nango. Et je pense que non, na répéter les sous des informations ce qui obengi nga moko nde okoyeba information nini oyo okopesa yo. Et surtout nazo benga mingi bana ya basoda na bana oyo ya ba footballeur nde bango bazali na ba réduction oyo nga na tshela bango. Bana ya basoda na ya basien footballeur tango yo koya nde okoyeba ba avantage nini oyo yo kozala bango. Et je pense que non, la question, monsieur le journaliste, Oyo Pozingai, d'abord, la personne de moi, merci beaucoup, à soutien, Oyo, à soutenir Ngaïnam. Parce que nous avons besoin de quoi, nous avons besoin de souffler de vie. Après, moi, si Nangaï. Et puis, nous avons besoin de sous Mutu Oyo, Babengi na Kombo ya secrétaire général, il y a un nouvel élan. Mais c'est Blanchard Mongouba. Je soutiens Oyo, à soutenir depuis l'école Oyo et Banda. Parce que l'école a fait déjà 10 ans. Blanchard Mongouba a demandé de soutenir Ngaï. Ban, machine à coudre, et il doit se continuer. T'as qu'à 10 ans. Et je pense que lorsque je parle sur 10 ans, depuis 2000 combien? Oh, il y a des soutenir. En tout cas, merci beaucoup. Allez me soutenir. Et puis, bisopé aux simanaï. Et je pense que ceux qui ont tali awa, au moins que nous soutien on a malobate. Et tu dois remarquer l'uniforme est année 2026-2027. Au moins, on a bien élongué, mais c'est Blanchard Mongouba. Et je pense que non, c'est le partenaire Oyo a soutenu depuis la bande école depuis 2016. Tililo, tout ça en 2026.
Na pesi Cordon Lalou. Oyo. À la guise enseignement, ti lelo, tous en aïe depuis 2006, ou à Kadraanga toujours. Na pesi, maman pasteur Jeannette Kadi. Na pesi, Siskander en France. Na pesi, ba masse na nyon surtout ba joueur oyo. Activité nyon surtout na salaka. Tous la kana bango. Et puis, la PSI va enseigner surtout. Et puis, ça va parent boy. L'école Clever Tubango, à Outaki Kobimisa, lauréate Yafuna, na année 2025-2026. Misa qui sous lauréate na Kalam 1, na Tenasos P. C'est que c'est une grande école où ils ont ça la Makambu, où l'enseignement est vanda, au structure et vanda. Batbaze et belé na koko tangate. Na petit piso bino moko. Merci beaucoup nenge bokanza nga ya roya verbai. En tout cas, esengo vraiment eza mingi. Mais na chang bonguba, non je te salue. Na libota na omobimba. Tozongisa oyo yo sali pona école oyo. Nzambe abatela yo. Blanchard Mongomba, le secrétaire général, la nouvelle élan. Oya excellence Muzitu. Na pesi Papa Alex, président national. Papa Alexis, pasteur Alexis, na pesi jeune leader. Imani. Pambote mingi, tozo soutenir oyo eza ya malamu. Na pesi honorable Onada. Na soutien na yo oyo oyokotika 10 cantines ya couleur au bacha na école. Je pense que nous avons un soutien ébélé. Parce que nous avons un moto pe ya malamu open na soutien na rabat. Na remercier Benabino. Et puis la bonne sanité. Mon épouse Bernice Wenge oyo penaza penda première conseillère na ngai. Et puis mes enfants Gabriela Masengo Chibango et puis Iloranda ya Chibango Imasa. En tout cas, Moutoumou Azo Baxela Bino Loko Mora bien du sous. Merci papa. Juste pour la description, comme entraînement et match, nous avons une capacité. Parce que on aide nous na TikTok. Oui. On nous a pour la joueur et puis la soldat, on a la réduction, on a ça. On a la précision. On a vraiment ça on a bien nous. On a vraiment ça on a bien pendant la école wana, le temps ça qui tombe pour ici. Lauréat, il y a Kin. En tout cas, félicitations. Kin Funa. En tout cas. Oui. Merci. Oui, nous sommes Collège Clever. Nous œuvrons pour l'encadrement de la nouvelle génération des élites. Et nous avions placé quelques forfaits en termes de bourses en ce qui concerne catégorie de personnes. Vu le promoteur de l'école, c'est un ancien footballeur. Il n'a pas voulu rester dans l'oisivité de ses actions pour aider ses anciens collègues de manière à ce qu'ils puissent envoyer les enfants à l'école. C'est par là que nous sommes en train de faire une réduction de frais scolaires de 50%. Il suffit que vous puissiez nous vous envoyer l'enfant que vous-même vous présentez. Si nous avions l'idée de votre identité, que vous êtes un joueur ou un ancien joueur,
vous serez accessible pour bénéficier de ce genre de forfait. Il n'y a pas simplement que les anciens footballeurs ou les footballeurs, nous accordons aussi cette marge de forfait, même pour les anciens soldats. Ok. Ce sont des actions philanthropiques que nous sommes en train de faire de manière à renforcer un peu le clou sur l'initiative du chef d'État et pour que les enfants puissent bénéficier de l'encadrement digne de manière à ce qu'ils puissent relever des défis et dans leur vie future. C'est quoi, c'est quoi, tout le monde, en fait, là, ça joue. Oui. Bato mosusu bakokota mo motema mabe te emonaki bon moto aza na makoki te mais amoni bosungi kaka boceke biso mpona bajoueur na basoda estce mpona bato baza normal okanisi nini mpona bango? Oui, par rapport aux besoins dont vous venez d'exposer, il y a plusieurs catégories que nous accordons le forfait sur un groupe de personnes. En ce qui concerne les parents qui ont 3 ou 4 élèves dans l'école, il y a toujours une réduction des frais scolaires, même pour les orphelins des pères et des mères. Vu que le promo de l'école, il y a orphelins des pères et des mères, il y a une réduction pour nabaya na kelasi. Nous sommes en train de soutenir les actions, les initiatives du chef d'État na milieu Otozali, il y a district à Funa, na commune à Kalamu. Déjà, la fin de la question, on a déjà compris, on a ok. On a 5 ans. On a la première. Ok. Voilà, na lingina bakisa biso eloko moko toza maintenant na 2 établissements, toa kaka awate na adresse à Bemeli 20 bis, toza pe na Mabinza 20 bis. Tofungoli sous école wana pona ko répondre na besoin oyo ya offre oyo se présenter liboso na biso parce que ba parents belé bazotindi la biso bana tomoni ke esiko tozali ya Bemeli 20 bis ezo permettre biso te ko tangisa bana na ba condition oyo esengeli yango wana tobakisi lisusu école mususu na Mabinza et Mabinza eza pe musika te ya awa. Oui, oui. Mabinza 20 bis, eza na tronçon. Kimwenza, Yolo, Sid, référence terrain, Nkanka. Eza musika te ya wana soko koti utuni, collège Clévert, Chibangu, promo. Donc, yebani na contre oyo barola kiso, okoko mape, okota biso kuna. Merci, na. Merci, d'accord, merci.